Voilà, notre invité du jour est très connu du grand public congolais et même africain, parce que c'est vraiment un panafricaniste. Tout à fait. Vraiment un panafricaniste. Il s'agit de Papa Nkusu Nzalapanda Nangola. Wow. C'est aussi le chef spirituel du mouvement Vuvamu. Voilà. Avec lui, nous allons parler de l'encadrement de la jeunesse et aussi de la réconciliation entre l'Occident et l'Afrique. Mbote Papa Nkusu. Mbote mingi ndeko ya ngumba elongo na mama Lokoso. Pe bongo bandeko balandi baso baza kolanda biso na ngonga na bandako na bisika pe bino bozwami. Alors Papa Nkusu nde tolobi lelo tokoloba makambo ya etali jeunesse parce que tobetaka sete mingi biso awa la télévision nationale sur encadrement de la jeunesse parce que jeunesse nde ezali avenir ya mboka na biso. Biso lelo oyo potokoma boye c'est parce que tozwa ki encadrement ya malonga. Tozala lelo na plateau tosala émission na télévision bakonzi bazolanda biso bazosepela peuple pe ezolanda biso ezosepela donc tozala ki encadré. Laurent tobi lelo totala na makambo jeunesse parce que to sentir que jeunesse est comme facilement manipulable. Lelo la moya lelo. Yo kokoloba nini? Kasi eloko tokoloba bokoki ko encadrer jeunesse te soki kimia ezate na mboka soki pe boyebi te koyebisa jeunesse yango esika touti tokomi pe toza kokende lelo tokoki kozwa bandakisa États-Unis ndenge bouti kopesa États-Unis bazalaki kobongisa mboka na bango te na kati ya bitumba te na kati ya désordre me balukaki nanu yambo kimia yango eza kosala ete na lelo koyeba esika bouti eza na tina po toyeba esika tokomi lelo toza komitungisa mikakatano pasi eleki toza komilela me pasi ekosila lolenge kani po pasi esila esengeli toyeba lelo ete oyo eza koniokola biso pamba te lelo ata soki baza koinstrumentalize bajeune kobimisa bango na balabala ezali po bazoloba nini pasi eleki toza koniokwama kasi la violence eza malamu te kasi tika tolimbola parce que bango batelemi na argument moko ke no tozoniokwama tozolia malamu te tozoniokwama parce que makambo nyonso eza pasi mais nzoki esengeli toyeba esika pasi yango ezowuta parce que soki oyebi esika pasi yango ewuti te ata obeleli yango yango wana ebongi bilenge ya lelo bayeba ete pasi na biso toza na yango ewuti na esclavagisme, colonisation pe néocolonialisme. Pamba te soki esclavagisme oyo ebongwanaki colonisation ezala te lelo mbele émergence mbele eza makasi mbele badon ine eza respecté. Sikoyo tosengaka indépendance tosigné acte d'indépendance lokola biso na Congo le 30 juin 1960. Est-ce que le 30 juin 1960 est respecté dans les deux parties? Est-ce respecté? Biso to signé qui te lobby to comme indépendant. Belgique qui pas reconnaître l'indépendance. Mais après, 11 jours après, Belgique, oya boyaka ko lâché Congo, a salinini, a tout ici ba politicien, mitou. Et ko banda tango wana ba politicien ba trahissa makila ya le 4 janvier 1959. Donc, comme il y a intérêt à Bango. Désordre, les politiciens traîtres de l'époque, bien sûr. Première heure. Tu bandé liwana. Si. Yango zo continue tina lelo. Parce que lelo, toza koyo kanate ba kaboli ba politiciens et ba politiciens so bomoni ko swana na bango. Ezalaka kaka longwa na kota. Sala boye. Omoni nzoka ebongaki ba politiciens batambola bongo te. Baye ba malamu ete le 30 juin 1960, tu signé qui acte d'indépendance. Et peuple congolais esengeli agouté na indépendance na ye elingi koloba siko ete biso banso politicien akosala pona peuple et peuple akosala pona mboka. Peuple ako soutenir ba politicien ba soutenir peuple. Mais nesika to komi ba politicien basala ki angote. Basali angote pona nini? Parce que mundele oyo azwa biso na esclavagisme tina colonisation pa côté si biso na néocolonialisme ayebi biso malamu. Et natango ayebi biso malamu ayebi sika tokomi. Ayebi ke soki to s'organiser to bongami yende mutaza na nyongo na biso.
yenda kofuta biso. Alors alingi te tozwa na mbongo yango. Tokota pe na nyongo yango te. Yango na toza ko benga peuple congolais na etinda ya Mfumukimbangu. Na lelo période tozali biso na ba mindele. Tokomi na période mindele sengeli basenga biso pardon. Na mabe nyonso oyo bazosala biso. Et pardon ekoki ko apporter nini? Matondo mingi. Pardon ya mindele ekobikisa pe na bango moko mindele pe ekopesa biso ela ya malamu po tokota na mokili ya lobi oyo ezali nakati ote papa kuswa nakati ote excusez-moi mais tomona ba cérémonie moko esalamaka na ninte cathédrale du centenaire direction protestant oyo mindele bayaka basengaka pardon tout ça o wana yango te hein? o wana bango bayebi danger ezoyela bango bon wana eza kaka mascarade po kote bakendeki eza yango te logique ezali faut tovanda ba dirigeant européen tovandi na ba dirigeant africain tozwi totie na mesa le 30 juin 1960 bino bondimaki toza indépendant lelo 57 ans après toza ko se retrouver dans le néant parce que bino bo violer accord wana ya 1960 omoni. Alors, mais est-ce qu'il faut passer le rapport à Mboka na biso ka Congo Afrique mobimba Afrique mobimba na Congo parce que ne ba Congo ne soki lelo oyo développement bandina donc Congo a du développement Afrique mobimba pe a développement matondo yango na batona balela ka sikoyo Congo yo mais Congo nde ko banda na kolikia aweza message ya père moko catholique à s'adresser na biso ba africain précisément alobaki une église kimbangiste makambo tozomona lelo ya alobaki nini pona makambo ya mobulu alobi boye regardez ce que vous avez fait c'est triste avec cela vous vous dites kimbangiste non j'ai connu votre chef spirituel on s'était retrouvé un jour ensemble au palais royal c'était un homme d'une autre nature ce que vous avez fait là ne reflète aucunement sa façon d'être donc parce que bandeko église kimbangiste bachaka mobulu na mariage moko na mariage ya mama kama pasi mais ça histoire eza histoire donc Alexis bango que papa Kimbangu azaki muta violence te muta violence te avec ce que non violence OK ce que vous avec ce que vous avez fait là vous ne pouvez pas vous revendiquer de Kimbangu on voit bien vous ne le connaissez pas Kimbangu était un non violent nous l'avons bien connu puisque nous l'avons suivi depuis 1921 jusqu'à sa mort nous avons beaucoup de documents sur lui. Vous savez, il était jeune et beau et il portait un ruban blanc autour de sa tête. Voilà. Tant que vous allez le méconnaître, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Ce n'était pas un homme ordinaire, c'était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Voilà. Sikoyo, mundele wana zo limbola. Que ceux qui te reconnaître Mfumukimbangu te, te s'en sortir te. Abakisi les sous-sunines. Mais tout ce qui se passe actuellement au monde, la montée du chômage, la crise de la société, la crise de la foi, Kimbangu a tout prédit. Vous savez qu'il avait prédit la guerre mondiale. En 1940, nous sommes allés voir son fils à Boma pour cela. Il a prédit beaucoup de choses pour l'Afrique. Aujourd'hui, vous parlez de démocratie. Les uns sont pour Kabila, donc Wanamuse, et les autres sont pour Tshisekedi. Que signifie le mot démocratie en Kikongo ou dans votre langue maternelle? Vous ne connaissez pas votre histoire. Est-ce que vous savez qu'il y a 7 corps de vos ancêtres exposés ici à Tervuren, en Belgique, depuis 1897? Sans connaissance de votre histoire, vous ne pouvez rien faire. Vous ne connaissez pas beaucoup de choses sur votre propre église. Dites à vos anciens de vous en parler. Nous avons remis le cahier de Mfinangani et certains documents à votre chef spirituel. Vous devez vous en imprégner. Le monde vous attend. Vous devez connaître votre histoire. Vous êtes la clé de l'Afrique. Elle ne pourra se développer si vous vous écartez de Simon Kimbangu. Est-ce que vous savez que le jour où vous allez vous organiser, demander réparation et dédommagement à la Belgique pour les services endurés par vos ancêtres, la Belgique va débloquer beaucoup d'argent et avec cette somme, vous pourrez bâtir tous les Bas-Congo. Et c'est dommage, regardez, n'est-ce pas? Ozali sûr qu'on croire que cause la possible réconciliation franche entre Afrique et Occident.
ezali possible soki ba congolais biso ba congolais tobandi na biso eza possible parce que makambo nyonso ekodémarre awa. Congo ezali mboka prophétique tozotambola selon prophétie ya mfumu kimbangu. Soki torespecte prophétie wana topesi ndakisa mindele bayaki kokosa kosenga pardon, mais tokobanda na nini to se réconcilier entre biso bapoliticien na biso toute tendance confondue oyo ya lelo bakulutu Kengo honorable Kengo Wadondo kuna na Sénat asangisa bancien na ye parce que bango mutu babandaki kobebisa ezaleli oyo baleki baye kolanda na sima basenga peuple pardon se réconcilier na peuple parce que même l'élection tozoluka soki réconciliation ezali te pardon ezali te tovandi kamp moko te l'élection kozala jamais paisible pe koki apporter biso fruit ya kitoko te entre biso parce que soki basusu bakoti nesengo basusu babimi na kanda néocolonialisme et continuer. Il faut limbola na ba ndeko oyo bayebi sens néocolonialisme te soki elingi koloba nini. Néocolonialisme elingi koloba mundele azo continuer ko coloniser yo malgré notre indépendance. Malgré notre indépendance, donc azana batu na ye, donc aza ko se servir na ba dirigeant na biso lokola ba pion na ye. Donc Congo azali ko considérer yango lokola nanu mabele na ye, Afrique pe ezana nanu mabele na ye ya conférence de Berlin. Alors ceux qui se réconcilier te yango to senga ba politicien lelo peuple congolais na etinda ya mfumu kimbangu oza bwaka nanu onga la sambela kalingomba boye onga la sambela kaboye totala nanu tozali unis par le sort na boyo pe baza ko chaka makelele boye bino nyonso lelo botika nanu babiloko wana nyonso tozali unis par le sort. Souffrance ya impérialisme ya impérialiste na néocolonialisme ozana parti politique na ngonga oyo devoir oyo ezana biso ya koboma ba tendance na ba obédience tozala uni tosangani tokeye pa ba mindele désordre nyonso bazotiela biso parce que botangi na document alobi bolimbisi tatana dimbola te mundela yebi biso malamu question moko OK papa Nkusu mundela yebi biso malamu et ayebi place tokomi ayebi ke tosi tokomi na veille ya centenaire ya 1921 toza siko na centenaire ya 1917 oyo banonsaki bango koya ya mobikisi na biso et bayebi ke longo tokoti na centenaire oyo biso siko tokomi na avantage mfumu kimbangu biso siko toza na avantage parce que ngala ya mundele sili il faut pe boye ba malamu ke monde na ndenge ezotambolela toza na pleine imitation pouvoir dirigeant ezolongwa na Europe ezokende na Asie Europe ake na déclin ezokende na kosila bokasi eke na Asie biso na Afrique tozoya kobotama mais sika tozokota ezali tozokende na sika ya mokili oyo soki mindele bandimi basenga pardon epana biso toyokana basala réparation wana mokili kokota na kimia tokoti na mokili ya complémentarité mais soki mindele baboyi bango bamoni ke ba maintenir kaka biso na néocolonialisme alors éclatement ya troisième guerre mondiale et troisième guerre mondiale ekozala trop meurtrière pour na Occident parce que yango mutu ekosala basala passation de pouvoir yena Orient Occident kozala détruit na niveau moko ya kosakana te alors po bango pe bayeba ke biso toyebi yango po bango titango batindaka bato wana baye kosala kosenga pardon bakanisaki biso toyebi te makambo tozosolola na bino tokomelaki yango pape François totindeli bango tokomeli ba dirigeant européen nyonso toyebisi bango biso peuple africain toza na mandoki ya kobunda na bino te mais kolela na biso epai ya nzambe asali likolo na se nde bokasi na biso e bino soki bolingi kimia ekoka kozala mpo na avenir na bino boya ko se réconcilier na biso ba congolais biso ba africain bosenga biso pardon. Bon voilà motuna nga siko ezabo oti koloba awa il faut ba politiciens na biso ba se réconcilier hein moment où ils ont moment de réconciliation bango moko donc toute tendance confondue ba se réconcilier alors autant que il faut
biso to reconnaître religion la biso religion kimbangiste to reconnaître chef spirituel la biso fumu kimbangu. Alors na yango soki na landi yo malamu ngasko nazo poser aux questions sikoyo toloba nini mission de bons offices oyo mokonzi mboka apesaka na Senko mpona kosangisa bapoliticien na biso mission wana bameka kopesa yango mpe lelo na l'église kimbangiste bapoliticien ya biso bakende ko se réunir par exemple na Nkamba basolola makambo mboka na biso. Bon, motu ezali malamu tolobi soki na moni vraiment so na landi yo malamu esika nyonso na kati ya Congo oyo komona na malamu même si toke lelo tolobi toke kosangana na Nkamba problème ezali te parce que Nkamba nde Jérusalem Jérusalem, Jérusalem, Bobomi. Bon, c'est que tu es en train de terre promise. Terre sainte. Terre sainte. Zela. Toko kende nankamba to memi ba document oyo. Toko se basé sur Mfumukimbangu ya 1921, réconciliateur ya biso nyonso. Soki to kenkamba. Eloko liboso to sengeli ko yeba mboka etambolaka selon ba prophétie. Ceux qui te respectent qui ba prophétie oyo mbelelelo réconciliation ezali très facile parce que même la prophétie à quatrième président baza ko embrouiller bino parce que tala secret munene ezali na quatrième président tanga ndeko na biso le quatrième chef d'état homme très calme et discipliné voilà il aura une tâche très difficile pour regrouper le pays et mettra fin au foyer de tension. Il sera aidé et aura beaucoup d'argent pour reconstruire le Congo qu'il dirigera avec probité. La sécurité sera garantie. Pendant son règne, le Congo sera prospère. Il n'y aura plus d'esclaves. Chacun découvrira ses véritables origines qu'il joindra immédiatement. Ok. Au moins, il y a Mundela Yebiango. Et Kokisamana. Parce que c'est la prophétie en Kimbangu. C'est la prophétie du prophète Simon Kimbangu sur l'avenir politique de la République démocratique du Congo, faite le 17 juin 1944 dans la prison d'Elisabethville. Mundela Yebike, prophétie Elisabethville aujourd'hui, Lubumbashi, bien sûr. Prophétie le Kakate Kosalanini et Kokisama. Si il faut embrouiller le peuple congolais, il faut embrouiller. Il faut embrouiller parce que ceux qui ont embrouillé, beaucoup réalisé yango. Si ko edoyo mbongo yo président ya quatrième président ko zulango wat. A ko zulango mundele ye moka lobi les jours où vous allez vous organiser. Parce que ye mundele mutako dédommager biso azana mbongo na biso il y a plus de 100 ans. Fazongi c'est la biso. Siko mbongo wana normalement fazongi c'est la biso na période tozali. Nde wana siko aza ko embrouiller biso azu opposition na majorité alingi te bayokana endengo moni même basango tozobenga ba évêque oyo basalaki makambo ya corps ya le 31 Congo ezali mboka prophétique na période ezali période ya réconciliation et puis ba évêque wana baza mindele te bozali bayindo comment bokondima na période ya réconciliation bino bozala ba grand séparateur bokabola ba congolais et ça malamu te parce que nzambe asali kona c'est code ya lobby ezali code ya complémentarité et non ya domination. Mais pour na tokota na code ya complémentarité et banda na Congo a se réconcilier entre eux apesi ndakisa na Afrique et tokei ko vanda na ba mindele to sololi ndeti na bomoni po ebeleza la kasoki to leki to lobby ete mfumukusu yokosaka nde na yebisi ba to yebisi ba mindele na mikanda to komeli bango oyo uti etinda ya nzambe bakoko botika kokabola bayindo botika konyokola bayindo elobi nzambe botika ko considérer mabele ya bayindo lokola ya bino donc botika pasi nyonso bayindo bazoyoka ezouta na bamindele. Mais papa Nkusu ngana kolinga lokola ba politicien bazolanda yo so iko s'adresser na bango directement on peut sa bango message moko ya makasi o etali bolingo nini pendo okyo ebisa bango matondo mingi na ba politicien oyoyo bazolanda nga ni kanda de yase bande ko tambola sito bandi ko tindela bino yango donc oyo komela ki politicien nzambe mutapesa kiyo kanisa baningo botanga ki na bango na kelasi ebele ba comité ne bonga yo komi bakomaka politicien pona libumu te bakomaka politicien pona uzwaka mbongo te uvandisaka na poto bakomaka politicien pona peuple alors pona mboka banga nzambe na tango zo banga nzambe linga au servir peuple na ye alors bino moko boza conscient
que ceux qui toyokani majorité na opposition tovandi esika moko tokobimisa mbuma ya kitoko oyo ekosala ete mindele bakokoka kosakana na biso lisusu te boyebi malamu ete misolo ebele eza na mikili ya poto me ntango bino bozobimisa bana ya baninga na balabala bakufaka bano ya bino bobombi na mikili ya poto ntango bozolinga boorganize ba journée ville morte pon intérêt ya mundele oyo aza koutilize bino lokola biloko na ye alors que don oyo nzambe apesaki bino ezali te mpo bozala biloko ya mindele bozala bapio ya mindele me nzambe apesaki bino badon wana mpo bozala bato ya lokumu mpo na biso soki mindele baza na badirigant na bango oyo bango mindele bazokumisa baza na nguya mpe makasi mpo na nini biso tozala na bao bazangi nguya ezala bao ya kosakanela boyebaka bien ke bozala lisumu monene bosalaka ntango boservaka occident ebongi boservir peuple parce que wana nde bozoservir nzambe alors na période oyo tozali tozoyebisa bino boye moni mokili etambolaka lere mosusu boza nanu koignore mais boyebaka bien ke occident ye moko aza na difficulté makasi parce que epai na bango bakotikala mpe koyokana te bango bazokende na kozinda économie mpe ezali te alors bapoliticien congolais nanu liboso mpo tobandi na bino se réconcilier bolongola service bolongwa kolongwa kozala biloko ya koservir mindele mais bozala penza ba dirigeant solo pona mboka bandeko ya majorité baza benemi ya opposition te bandeko ya opposition baza benemi ya opposition te majorité aza ennemi ya opposition te toza bandeko biso banso de même na ba mangomba na biso tango toza ba congolais tango toza ba africain tozali bandeko alors na période oyo toluka tovanda na mikanda oyo ekoyela bino toza koluka esika oyo tokokutana mpo tosolola makambo oyo na bozindo mpo na lobiko ya bacongolais ya bayindo mpe ya baafricain nde na profite koyebisa peuple congolais oyo mokili ezozela baafricain bazozela exemple na yo ko se faire manipuler na ba politicien te o bazosala pon intérêt ya ba mindele parce que jusque là tisiko yo nano intérêt na yo ezali te emonanaka te koyoka bango te mais biso nyonso peuple toyebisa ba politicien boza ngambo moko bo se réconcilier bino boyoka na bino sima nango tokovanda biso na bino bosengi biso pardon na ba mabe nyonso yo esalemi ndenge ba politicien bo manipuler peuple ndenge bo mitikaki mpo mundele se servir na bino sima nango biso na bino totongi libala ya kitoko biso peuple toko soutenir ba dirigeant na biso et ba dirigeant tango wana siko to telemi to solola na mindele parce que même na bango ba mindele eko banda na ko solola to solola soki ba yoki te parce que bango bazomona ke Afrique faut tikala kaka ya bango dibela baye baka nzamba za likolo OK. Merci beaucoup. Merci, Jean-Claude Papa Koussou, c'est bon. Alors, Batunia se bako contacter Papa Koussou pour la main du solo, je vais continuer. Boro benga na 099 99 36 611 099 99 36 611 pour la télévision de Sugi Lelo. Mais na ici Sugi Lelo. To Sugi Lelo pour na Lelo na lobby. Mais na bandako, bo banda déjà ko pesa baninga mbote. Ya wana. Bo banda déjà ko pesa baninga mbote. Donc eza signe réconciliation. Comme signe réconciliation ko yokana na bandeko boza na plateau kuna Libanda. Mbote partout. Kimia na kati ya mboka na biso Afrique ezozela biso ndakisa. Merci. Alors ce peut en tout cas ils a parti remise hein, on préférait semaine prochaine sous to continuer ma solo na Papa Koussou. Mes propositions Papa Koussou, ba policier ba kenete na Nkamba. Ne ba kenete na Senko. Ba kutana ba solo la pour la réconciliation ba kenete na Nkamba nanu. Pour exemple proposition mo to ko négliger te. To ko négliger te parce que to ko kenete na Nkamba na mabele ya mfumu kimbangu soki ba mususu ba monike kuna te atana Kinshasa to poni sika mais le kwa mfumu kimbangu ayaka na atelemaka na Nkamba tokoke na Nkamba soki bomoni ke wana te tozongi epai mususu pe tosengi na bandeko ya Nkamba bo se rallier na makanisi oyo parce que eza etinda ya tata ke likolo na si ezali te ke Nkamba propriété privée te. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer avec notre programme. Oui, nous allons continuer avec notre programme.